les soucis babako. Ah souci bon la partie nini, c'est ça le problème. Bo tié to tié. Na partie nini. Abia oso na binoté. Oso na doacha. Asa pena avant di pena quitter cette vidéo. Maman biso so na. Moi so so na été. Ya so na la biso pena. Asa on a biso te. Pour biso ko to banani to so na ko réagir. Asa na ba virtuel. Au moins place mutabe la dengue. Parce que abeli dengue ko. Ah bon? Et tout na kofi dengue la ici. Abeli dengue pena. Bedi dengue quoi. La denguerie dengue parce que so na ba virtuel. Pour biso ata biso ko so na biso ta. Pour so inga pena yo so na nanga, so ko so na barezi, so ko so na mutubu. Il faut tcha pena ni no tangi barezi na lobi na yo. O tche pena vidéo, pour ya osali lo vidéo. Bongo de bo so na. Tango ya otanga ya yewana, yo na preuve ni. Kezai. To monika nde ya lobi hein. Eh kas, yo na loba. Atika nde biso ba journaliste to ke sala enquête. Bongo nde ba star ya solo ba bana na yo ba vivara wapi batanga ka wapi ndako na bino ezalaka ndenge nini ainsi de suite. Bongo nde arrête. OK. Après tu as fait l'enquête, il y a bien na yo. Tu vaux combien en banque? Vous comprenez? Maintenant, tu es millionnaire. Millionnaire en francs congolais, 1 million de francs congolais, $350, c'est $320. Donc, on a un millionnaire en francs congolais. Il faut définir millionnaire en quoi? Et puis, on a dit biso, et si on a la statistique, on a million. Je déclare être sincère du début jusqu'à la fin par rapport à cette liste. Ma bala nyonso ezo bala manangambu ya ba misusu. Bozo senga biso to bala to dingi bien mais na lo lenge boke de ma bala ndé si c'est biso posa di bala. Est-ce qu'on peut dire que Davina a poussé na bande comme souci à tête tout moment meno amoza na katina asi on appelle? Et goza ngata. So moni mwana so sa vimi na nzungu yeba mama na na si. D'accord, c'est nini yo. Libane za. Baba ku babu miango. Tu as bijou biso mtobo. C'était moi bataki journaliste. Ake kota makambo yo. Libane sa babi ayi kuta saka genoux moko. Soki togolingana ya solo. Alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre. Ce grand rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 Le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup. Nos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code qui vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Voilà, chers amis fidèles internautes de ST officiel et puis MK Yokan Télévision, merci encore une fois de la fidélité, confesse Popé Sarabiso, qui mérite Nakats Mabota Nabino. Merci Nabino Batoto, Bomesani, qui soutenir Abiso de partout. Mireille Leka Monté Maleda Chamassou Namtateka Chine Nadefo, ambassadeur qui j'avais copé, Madame Binda Lilis Nabete Ratolo, Ritalo Samba partenaire officiel numéro 1, Mtalegi. Et le moment où on a eu une analyse dans l'ensemble, dans Mambo, tous les gars sur la toile et plutôt BTP, évolution et Moussala Nae, MK Yokan Télévision. Bonjour Mireille MK. Bonjour Sazatalou. Bonne santé maman. Quand on est en train voilà, mais voilà, vous avez le pénin. Absence de l'intérêt, c'est dire quoi? C'était dû à beaucoup de choses personnelles, privées. Ok. Au moyen italien à la télé. N'est pas indépendance. Yango tuleo na tongo na banda yembela nzembo moko tikana yemba yo yesweye tikanga na matiso yesweye mukondi nazo mona yo yeswe
na miso nanga kondima Jova osalinga bolamwe pape olongolinga sonyo yoyoyo balobaki ekosimba na ngai natieli okitie liboso na ngai o masanjoli eleki ebele o mosanto naye koloba no kumama po alongoli soni na mai ya miso ya makambo nini we makambo ebele privé okay. nakoya émission moko nakolinga tosala yango na yo le jour où ma vie a basculé ezala émission oyo tokobanda ya sika kolo vie na ye changeaki tokosala yango mpenza na kati ya studio po ezala rempli d'émotion po tokobanda yango ezala lokola tofongoli nzela po bamisu baya koya me ngai siko fo bayamba ngani mpona beta mpena lisolo ya le jour où ma vie a basculé po fo tokota bana badetail epuis na ndenge nzambe asali parce que so nzambe asali fo ke etatolo omoni yesu ntango nde obikisa bato ndebisa bato obiki kende kobeta te donc tokobeta yango non pas parce que toi na posa to exposer vie na biso mais ça parce que soki nzambe asali makambo ya kokamba il faut kotatola bolamu nzambe po asala lisusu po so témoigner koyebisa nzambe asala lisusu donc le jour où ma vie a basculé babonga basala yango da 10 heures ebandaka la mingi vraiment sinon boni évolution ya SB tout d'abord SB ezalaka kitoko donc SB ezalaka mpe kaka kitoko kani azalaka loketo kaka bongo ndenge azalaka mais loketo yango bato bakoreprochaka mpe trop kenini obineleki lokola momona mwa mokie ça faut yeba eloko moko ne change pour personne au monde au monde ndenge ozalaka zala bongo ndenge ozalaka mutu fo alinga yo ndenge ozali yo moko nde fo ozala na capacité ya comprendre ah maman non c'est déjà bien plaisir ye sikoyo ose efort ni po asala plaisir elo te ce qui mutu moko na changer pour mutu peut-être pour les gens que j'aime je peux changer mais pour les gens dit les blablabla les dire je reste authentique et moi yango mutu ça la différence ya mam sina batebele pour sentiment na zala nango joie wana communiquer yango nde bato balingela kai au changer on ndeni je suis revenu vendre mon produit c'est bon te na zongi pena nde koteka produit au moins na tambo ina photo na chekate il fallait battre l'émission na sima ouais na zongi pena koteka produit et puis na pekisi bango basela komba produit avant nga babando benga batu na bango ba produit te ba vele taner ben na bango benga bango ba produit te c'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à chercher à appeler ça produit te nga na banga attaque te mais si Dieu te demande de te cacher, il faut te cacher. Au moins, Nzamba andeni. Aza capable de repérer sa nuance. Mais mikolo muso ko yebiso ke te o bimate kota na kati. Yo koti. Soko bimita Nzamba yebiso bimate. O échec. Mais soko bimita Nzamba yebiso que c'est maintenant le temps. Sors. Au moins Nzamba osala. Baba kuka. Batak na sens ni. Un moment, non, mais dans la famille, tu vas avoir une incompréhension. Ça existe. Mais quand ça existe là, bateau, pour se parler, on s'est parlé, on a compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu as un problème. Incompréhension, c'est que tu dois comprendre. On a tellement à genoux. Yo mon aki mo ndambo yebi. Na qui vraiment à genoux, na tango ko se justifier. Et puis Dieu aussi m'avait dit de ne pas me justifier. Donc, nous avons pas se justifier. Mais nous devons comprendre au fur et à mesure. Mais si nous ne comprendre, nous devons comprendre malin. Nous devons se comprendre que nous avons des étiquettes qui sont là. On fait quoi avec? Donc, ils ont bon place, mais tu vas vendre incompréhension aux ala. Nous devons comprendre en balamant, nous devons comprendre après, nous devons comprendre jamais. Mais sinon, on avance. Voilà. Sinon, on avance. MK, tu rappelles, on va sur des parents, en tout cas, on va pénétrer tellement les lois au Saranaté. Parce que tout le monde les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pénétrer au bouger. Nous avons un mams. Les lois manquent de respect comme dans le théâtre, les gars ont manqué mon colo, d'apprendre à aller sur se dire quoi? Est-ce qu'il y a pas de tindaïe, tout ça, éducation de base? Éducation, n'a pas de base de tindaïe. Alors, bon, ça n'a qu'à temps, tinda, moi, on a fini à maman, ma voisin. Alors, fini comme comment? C'est comme ça. Si on éduque moi, on a fini à maman, ma voisin, on finit comme comment? Mais moi, on a tinda, on va manipuler. Bon, on sait qu'il faut déjà des bases. As a mal éduqué, n'anda qu'on a bango. As a mal instruite, n'anda. Nana bana mangamba mam style elo na baka mukolo mam sa otinda ngai to mutu moko atindinga mirai finga na longwe. Pour mon éducation ne me permet pas, ma foi ne me permet pas. Et puis ça fait la honte de koyoka que
bana wana basambela pas pasteur Marcelo. C'est de la honte. Bon peut ça pasteur Marcelo soni lokwa na natikala kozwango te. Pasteur Marcelo koza na ba genre. Pour ce muto que église et ka changer té. C'est un problème. Bon ça peut nous attaquer bino peut attaquer les trop beau attaquer peut trop monter. Ba attaquer yé ko les gars ne ba attaquer là. Au moins éducation. Au moins différence éducation. Ba attaquer yé ne ba attaquer là. Mais il pas bien on se laisser faire terre. On se laisser faire trop tard côté au commande. Il y a problème té. Andara boye da zida ndindi. Bon bana ba guerre na ba guerre ma bien faire David apondé mtondera suksi ba bako. A suksi bon na partie nini. C'est ça le problème. Bo tcheto tché. Na partie nini. A bien on soit na binoté. On soit na nani, ça s'appelle vidéo. Avant d'apena zo apena vidéo acha. Azo pena avant di pena kita zi vidéo. Maman biso so na. Moi zo so na. Ya so na la biso pena. Asa on a biso te. Pour biso virtuel. Au moins place mutabe la dengue. Abeli dengue ko? Ah bon? Et tout na kofi dengue la ici. Abeli dengue pena. Pedi dengue quoi. La denguerie à degré non mon ati. Vous comprenez? Abeli pena dengue parce que so na ba virtuel. Pour biso ata biso ko so na biso ta. Pour so inga pena yo so na nanga, so ko so na barezi, so ko so na mutubu. Il faut tcha pena ni no tangi ba vidéo. Bon de bo so na. Ya beti na 12h et 12h30. Pour téléphone, ils en ont un problème. Excusez-moi, téléphone, ils en ont un problème. Okay. Tu peux allumer à tout moment. Mais on reçoit un commentaire à mon abonnement. Ah, mais tout le monde a mis ça. Maman bébé, qui a dit ça, maman a vu nos jeep, on a filmé. Il y a facture régie 2 heures, on a combo naïe, à ça, maman va passer. Ce qu'on aime trop dans la vie, beaucoup de gens m'ont dit, Asia pèse moi 1 cm. Et ça là bon. Au moins ça quand on est à lobby, ma part on te le on a TV. On a somba le pas on a besoin à 19 ans. Le pas on a besoin somba 32 000 à 19 ans. Mingi arina mbongo papa mwana. Vous comprenez? Na na batu na tekela mapangu ba ko témoigner na pigeon. Na qui même pas na 25 ans. Na ndaku na teka na babenga ngo nini nzela so uti pe no kita camping na teka lupango place wana batu bazana bayebinga porte à liboso parcelle à liboso à 50 sur 25 on est yanga. Est-ce qu'il faut que je vienne parler de ça à la télé? Parce que mon éducation me dit bien dans les anga et à tata na ngalité ils ont l'oroté mais artiste ça va bien na bango te remonter na télévision artiste nyo sauté artiste nyo sauté. Attention au money 50 cents. Ya kolobela bien. Pour so yo lobi ko kosa no pe. O lobi no kat. Preuve yo zanango. Ba mapango ya otanga ya yewana. Yo za preuve ni. Kezai. To monika nde ya lobi hein. Kas, yo na loba. Atika nde biso ba journaliste to ke sala enquête. Bon onde ba star ya solo ba vivaka. To ke sala la enquête, to sala enquête to vérifier bana na yo ba vivara wapi batanga ka wapi ndako na bino ezala ndenge nini ainsi de suite. Bon onde ya rat. Tu vaux combien en banque? Vous comprenez? Maintenant, le millionnaire. Millionnaire en francs congolais, 1 million de francs congolais, 350 $, sur 220 $. Donc, on a un millionnaire en francs congolais. Il faut un millionnaire en francs congolais. Il faut un millionnaire. Il faut définir millionnaire en quoi? Et puis, on a dit biso, et si on a la statistique, on a million. Bon, attends, on se fout là, pas bateau. Hein? Facture là, tu as foutu en yoté. Alors, bon, ça fait quoi? Ça fait quoi? Facture là, na combo na yo. Après, ça nini. Vous comprenez? Donc, normalement, on doit na mbongo. Abenga ka bateau, bazalaka. Bateau, ça, ba statistique, baza. Pour benga bango baye, ba évaluer yo en francs, ba évaluer en biens matériels. Ah, bon, tu sais, à la TV, tu as 3 ndaku. Do mona buba, do mama. Do mona. Davina a starté. A starté, Davina a starté. Oh, ya, na benga ka mutu wana téléphone, to ça to pona mutu par hasard. Ce que tu as classé ça dans nani alors. Aza velet en herbe écoute to bani. Ah mutu o luka yebana. Luka yebana. Ah, mais ce que na komba tout le papier clair. Tout ça un peu naître aussi. Davina Zapé Mutaliboma, mais qu'est-ce qu'il fait? Azali Boma, Yemutabandi, Yemutaba, ça.
babwaki midana et c'est pas mams na film ouais yes oui mam na bino bolo bakaza bien éduqué ce qui OK nani abandi nani siko to bozala ka sérieux yango nga na salaka émission pour nazaki na moya ko bimate na salaka émission pour na mando belo yebi na salaka émission na tuna ki na bi mama ozo bando yebi si papa ke mto obanda est-ce que sinaleki papa ke mto obanda parce que mambo ko tsape mbala muninga quand même oh na bela papa ne kate papa nani zo le baba ko simba est-ce que yebi si ye est-ce que boya utana ko simba te mais tango bakenda ko sa ba réunion babomaka mams mpona biloko oyo ayebi na ye te ozo koma ntango ya bandaki bongo bando zela alors s'attendre neti et c'est to mida to mutu mususu babokaki na nsima wana asala neti nini en quoi ça te dérange yo lingaka mutu te otalaka filme nde ndeni omwake silaka star na bango mpo sila patalaka moko asuka mais davina atalaka sila yango ayebi ke sila abwaki boye yango ayebi sb ebokaki boye mpo balalaka likolo bango batela omoi bavi wana na bango mpe bana kati vous comprenez nde baza balalaka wana mpo bazwa mwa idée bazwa mwa inspiration même kobina wana baolobela wana esalaka bango bien fo basekaka fort basepelaka mais tellement congolais bakenda bamanière moko boye asa neti azo attaquer yo est-ce qu'on peut dire que Davina a poussé na bande comme souci à tête tout mon meno amoza na kati na si on appelle et kozanga te so moni mwana so sa vimi na nzungu yeba mama na si OK et puis faut bossa na teke bata théâtre nde bazala wana soki ata émission eleki babengana ni ke pena émission wana faut osali bien penza ndenge osali bongo basala bongo donc déjà soki ne bandela banda ye moko mais siko azala bato ala bato bazaka contre si la wana bazo continuer ko appuyer mais pourquoi je là non langage le moment trop que si la en fait baza contre si la mais pourquoi faut bato bazalaka contre si la MK te mais so na etola makasi mingi zala bongo koleka la plupart ya bato OK wana pena je te dis la vérité koleka pena la plupart ya bato bangolu nzamba osalisa banzongolu moko exceptionnel yango moto ebota bazwa pe exceptionnel yango ebota pe bakomba pe exceptionnel natunaki mutu moko nayebi se o zuwa mpo aninga se est ce que oyebi ke diable amonaka eloko nanu yo omoni te ndenge nini kaka bamage bakeluka yesu azali na bebe wasi mama ne azopotana na koluka kobota ye mais amoni déjà que eza na étoile moko ezobotama na Bethléem kuna atindi bamage bake koluka ye oyebi ke yesu abomisa bana ebele ya mibali bapremier ne ya mibali ata moïse abomisa bapremier ne likolo ya étoile oyeba yango te mais bango mpe balobaka balingaka nani te baloba yango ke balingaka mutu na bango te baétoile ekokani te ero kobeta vraiment tozala sérieux na ndenge mabe te badina na fo batravaille bapeshanga fo batravaille fo batravaille nanu makambo yango vitesse onde ekendele ondeni baza na perte ya vitesse mais ntango ono bagenda bapeshanga fo batravaille tomoni bavideo ya sila akoremercie lisusu te ye moto abende mpena na nsonzinga asali mpena ke azonga na scène branche ye et tout ça là-bas mais elobi lo te soki nga na reconnaître naza reconnaissant na reconnaître est ce que ngo lebisanga ke si asala bato mosusu mala bolamu te asala peshanga bolamu ata moko te so ya na courage ya konini naloba yango chaque jour eza kozala na grandeur d'esprit mpo nayeba koreconnaître yabe na mibali mosusu na basi mosusu baza na kati ya couple ayebaka koyebisa te chéri lelo ça va chéri obeti bien eza bato bazala bongo ye soki acomplimente mutu il faut ezala liwa na bon moi boy jamais complimenté siko mam ça ane bien éduqué akoli na éducation moko boye o eza que compliment est normal ngaso na sepe nelo mais est-ce que tant to vanda nyonso na yo ngala sala yo ka sala nga bolamu wana on a reconnaître ngala sala bolamu te to sala na ba bolamu ngani nazo courage ya ko reconnaître et puis elobi te que le fait que sala nga bolamu mo ya on te pesi ngai makambo na vie non nakoko benda mutu yo yebi combien de personnes benda bango na YouTube po bengi baba osala YouTube akokango pete batika po YouTube eza facilité eza musala pasi makasi ko banda ne bandeli eza kokoma na suka te biso ne toza beto okende kaka tozo avancer kaka to bundana ozo comprendre po ezala ka bongo mais eza na ba musu da batika kala ba musu to banda na bango balemba
pour force à rebondir nango ezate et puis YouTube ezaka te que opemi nanu na oya ozonga sima soko opemi yango pe kiti il faut travailler sous pour ezonga normalement audience ba travailler yango ba gardaka yango vous comprenez donc ceux qui mams c'est là mams non c'est parce que elle a su donner le meilleur d'elle-même nde sala et imposa et vandi ça déjà ti ici là obenga ye wana oza sur so yeba ko jouer te bato na ba ndimi mais ko plus non te pe monter un peu par terre ozo yebi no pe musala te papa na yebi musala mais autant obengi ngai okoyebi sanga te tant benga ka mams na tournage mo apesa 2 millions de dollars lelo mams azo s'épanouir na musala na ye na mutoki na ye o azo sala na kati ya SB donc vraiment natango wana basala na bolamu il pas reconnaître bolamu mutu bon on peut pas zo peta courage ata mukolo mo reconnaître ata asombela ka ba biscuit attends, il y a 500 francs. Très bien. Lelo, et quoi, on a des partout dans Internet. Lelo, ceux qui les balles, il y a des balles d'Acosta. Ndenge mokopé, na si la bisalo, azolinga boma libala Belleville. Azolinga boma libala. Zela, Belleville za na libala. Belleville dans la libala. Dina na za na libala. Oh, ya to za sérieux quoi moi mamuzi bolo baka. Bozola tsaka mutu ka makam. Est-ce que bike Léon a qui chasse en déto faux? Mais neto yebi neto yo karati. Koloba ngo yo karati. Il faut que ba précision. Belleville a balaté ara na mobilité. Dina na balaté ara na mobilité, ara na chéri. Makangu voilà sur le makangu ba na makangu mais makangu ya pas bango il pas na ye alors donc sérieux tu non lo baka pona lo bato bolinga bola tsaka mams ke loko mo boy papa na ebi ko papa te comment ne yo quand on avait mis ça pas de te na ebi likangu mo boy ya kosa leka zalaka à l'époque bana musala pe kufa mamni se kufa kosa leka komune nani ngana lela soko ingaki ngai te o mbelo yebisaki ngayo kalela nani te wanje mwa baimba ezanze mingi na komanda na liko kumasa na yemande mwana lela soko ingaki ngai te ngai bika partir mbelo yebisaki ngayo voilà tout le monde na sujet de bande ko internet ba lo bakeno katie SBazo linga bomela pe bande ko mabala eso basa libala te ba boma nini ya te tangi wana dakosta mutangi na libala moi sina saki live lelo lobby otangi hote zera to chango po bato ba mona moi si mo ka lobby alobi nini ki des fois nde bomi libala na bango siko biso na kati wana mam so l'acteur ki des fois mam so l'acteur ki des fois ok siko lobani tala to zalaka responsable à la télévision à matisi ko la moninga na pesi invitation na ngai te bon siko toza sérieux mam si ko na moi si adako ta bakutane po mam sa bomeli libala po mam sa ni na fête abenga ni bango ni dakosta ni moi si so ikutu dakosta o azaki tango ko travailler na ata mokie ba benga ni te moi si ne ba yebe des fois te ba bimisi quand des vérités tant nani ayebisaka ye que comment il s'appelle les Quechua ayebisaka soko ayaka ayaka soutien ayaka te mais les Quechua peut-être aboaka mo ba vidéo ya bolingo na bango nous on était pour rien d'ailleurs nous on ne savait pas yo to yebaki te tango obonga makofinga mona te venez bisa ba te belé ça pas moko tournure ekozwa yo moko kozanga ko maîtriser situation vous comprendre lelo ba makamonete matanga dola tournure ekomi nango ba ko gérer et comme ça journaliste ko na ba beta pourtant ba yaki na ba demande ko ya solo ba pesi bango raison mais internet mais na internet ba tumso batali ke abadi to na sanso nga ko na beta ba na sanso et si do pesa ba soki ba tumso ba mona ke ba ya nango ba ya nango na ndenge na bango mais moi à lui-même monini na banda ko loba makamba vie na nga privé ya mobali na nga ya chérie na nga non je peux pas OK non ça te pour tourner ekozwa yango d'accord ça zelengo di foot et puis tango zo lingo ke bala yango na ibisa bon na baki na liste donc le pene na liste na liste oh ya benda ya na kata passeport wapi wa liste yango
Je déclare être sincère du début jusqu'à la fin par rapport à cette liste. Bozo senga biso to bala to dingi bien mais na lo lenge boke de mabala ndesi se biso posa libala. Ya bijou la reine, libala nekenda. On a évité. On a évité. Ah. On a monté ma belle. Au film en mais faut te nazara pété. Aux allez rater. Ouais. Mais il va comment ma balaka. Il va qui a balé. Mais ça c'est un bon. Tant pe kabona il fait. Ta fond nuance rasta. On t'a évolué. Mais libala nekenda. D'accord, c'est un nino. Il va les arbres. Baba Kuba Boumia. Tu vas y aller, je vais me tomber. Internet. Grâce à moi, bataille les journalistes. À quel côté Makambo? Il va les aller. Babi a écouté. Mouram te webisa biso. Ok. Ba ope ba uto ba la mikolo. Ba dana liste. Banane na banane. Mutako biga na libala na ye. Yaka ibutu. Pombo na ba ekotite. Na zongi si na liste to continuer lobby. Na kesusu na labo. Ya boti ndela nga ba kombo. Siko yebisanga. Si la mutaboyi ba wana nyonso to otanga. Si la na bango na relation ni. Mais qu'est-ce qu'il faut à chaque premier mon internet faut qu'on voit si là. Après pesa likamon pifoter. Si la pesa makam. Ah les sa ba famille hein. Wana pena faut reconnaître. Si la sa ba famille. Donc et pas pesa ngom pifo faut ça la bongo. Fait que bongo na vali na ngai ndenga na zabo na kola mkape na tongo na bi ah. Ngape na zabo na kola mkana na tongo mona bi ko non vi na ngai simba te apo asila. Et apo la pesa ka forme kana eloko. Et simbi pe pour kombongo ya tellement kombo eteka makine to tchako ka bongo. Dacosta est responsable de sa famille. Il est responsable de sa femme. Il a été, parce qu'il n'est plus. Il n'est plus, ouais. Il a été responsable de sa femme. À lui de gérer son foyer. Si la place si la yebi ata adresse ndako na bango. Ayebi ata numéro na bango, te sko bomaliba na bango ndeni. So bazongi pa ya ba pas banani pas ba oto so balobela Dacosta to ça sérieux to ça honnête tango Dacosta vana na kiti abani ko attaquer bato balobela si la finga bango abando asotandra nani ke bato ba sani tango o ke ne ko attaquer mutu na internet faut bonga mate pour na retour ko za somme retour sur za somme nous on fait quoi si la mutatinda yo tango yo ko benga si la yo si la to sala kaoni to lobela to recadrer par rapport nango to kana aux famille à moi si na hôtel to kana pe ko finga moi si na hôtel mais tango ça marié ba ko critiquer accoutrement na po bino mbenga star ba critiquer ni na fashion police fait ça la musala nango et ba ndingo lati ainsi de suite yango fo bola tara bien tango mi benga ba star po ngana tinga nga star te na moka ko zipa nzoto ozo comprendre tango mbingi star il faut ba ko porter charge à star il faut ça na ndenge na bisa mwana na bino wana a millionnaire te est-ce que nani ana nani nayi mutala habilleur nayi ana porter pe moi couleur mo na théâtre couleur na couleur na noir wala dans le théâtre la noir nga personnellement na yebi nga Davina kana mamka ba biloko ta yebima tanga kufela maman nde moko na yebi sincèrement Dieu me voit na moko la bundi ba bundela Dacosta. Pour n'aller pas grâce à moi, tu me les arabeuses quand même. Bon film, hein, Kenab. Et ça m'a fait. Et ça m'a fait point. Ah, mais là, on a évité. Il y a un film, ça dit beza, que barata ni bon. Pour on a vu un film, mais en dernier, bon tourner, bon si c'est ce qu'on voit quand c'est des abos, des terrains minés, pour te boire, on faut te créer buzz, pour créer buzz pour boire qui film. Bino, buzz. Il y a un film, on tourne un épisode moroté. Attaque casting, bon salate. Il y a besoin de jouer na bango kuna bazali bana à part Dacosta Davina na nani bomona si nani mususu bazali na base team bango artiste nini mususu asala ki base na bango o azali na kata casting ya tournage wana scénario lango za pa nani MK Davina ba wela ka nini na SB c'est ça Davina za nelo SB za nelo ko wela na Davina te mais guerre est comme Davina n'a rien donc aza penda na eloko ata moko ba ko wela ngona na SB par rapport à savoir faire. Par rapport à la vie, par rapport à vitesse sa vie, Davina n'est rien devant SB, tout ça sérieux.
obetela nga lisolo defisaki mams nini au consort toza pena sérieux na mokili ata au motela ata banani oyo nyonso Geneviève na banani na Nigeria baluwaka voiture te baluwaka te baluwaka bandako baluwaka voiture mpona tournage mpo tournage ndenge ezala bien na koluwe voiture na koluwe ndako alors ye ndenge aza wana alingai bisa biso ke atourne na film ya ye kobanda ebandeli ti soka na bandako na ye oyo atonga soi disant na bavoiture na ye na makambo nyonso il faut être bête pour dire des histoires comme ça nabengi ye te nalobi quand une personne réfléchit comme ça il n'a pas d'intelligence mpo na mosala na bino boluwaka kaka mpo oyebisanga te ke ndenge aza alakisa na matériel na ye lokola star ya théâtre ana matos ni ana badji magique na ndako ni ye millionnaire soi disant mais peut-être déjà pensé na été ya aux matériel pensé na été bon oyo soni sa sila ndenge ni c'est ça pensé na oyo soni sa sila na nini po ba ko botake makasi totake te nazobetela ndenge lisolo ebandaki guerre place ebandaki ke ye azosilikela mams mpona abwaki bato na ye na internet na nini na film etali ye na nini yaya olala likola sb kosala nini eloko alingaki yango bapesi ye te ntango soki bapesi okomolela okomona bala louesaki ebwe oui il faut louese obanda opanza na ye yango yaki na mutuka na opanza na mams yango yaki na mutuka na ye mutu abanda opanza na mams te oya nango bongo te ando panza na mams ayebi ando panza na et puis du point de vue musala et consort azana eloko moko ta ko loba par rapport à mams en télématé Davina aza pena mpuku ya dene de mpuku par rapport à mams an eloko bola baba couper Holanda mutu aza na niveau soko fini to kosomisa soko te jamais bakotika mutu soko lobi mabe fo baso sona nzela mais mutu do mutu ata na ndako soko moni mwana na bino azobunga fo baso sona nzela bete ba mbata mais bino mo bo PCP mpifo quand même mpifo ni yonga zu oui wapi mpifo babenge na film hein mais yango eza babenge na Hollywood de partout na page tout Davina na sila aso na sila te na préciser ba page babongisa siko baloba Davina na ba fan virtuel la file po aso na nina barezi nina mutu moko ya makambo asila ba bien suki sibino hein bobunda mais to bosuki ana makasi wasukisa nani tous ba benge bongo makasi wasukisa nani na ye moko place avandi ya kamo ngonde boloba obo yelekela makasi wasukisa mutu moko te ana makasi wana te mutu aolela bana nanga basali nini po to kotisi na ba dimension eza mabe bato balingi nde kosimba bana te bali na ete mais so bakoti nango pene eza kitoko te mamu kaka international nga akataka ye katikati akenati na famille ke vérifier famille ndenge ezalaka tout ça là alela ke baboma mutu na famille ndeni nga unayebi yango te mais tokokata yango totyango mpo bato bamona ok so tokoti na badimension wana kokovivre te agitation wana yango ya na tina agitation wana yango ya na tina mais autant belo montu tout à l'heure en élection mais qu'est-ce qui fait baine bazala derrière Davina parce que tout le monde zuwa kaka pendant maman nakata mboga za soki mo mkazo manke mikolo ba mikolo fa batelema oyebi te société na biso za obeba notre société est malade. De quoi? Et malade, il y a cerveau. Manque, il y a déficit, il y a cerveau dans ma case. Wana koute anga teza étude basali na mboka na biso. Et pas ta ONU na bani balobi 89% ou 98% ya ba congolais ba réfléchissent raté. Bazwaka maloba ya mutu na commission ya ye. Donc congolais ça facilement influençable. Mutu mo ayo ebise nga millionnaire a commission millionnaire et consort. Intimidation. Mboka ba prêtre, mokili mobimba toza neto vanda na ko baptiste ba prêtre. Siko déficit a bongo wana mutu sala que omona mukolo, mukolo na âge. Mais na mutu, bébé. Ana problème éducation, a kola bien te, ba éduquer malbe. Yango mona mutu aza bien éduqué lelo, ba ko comprendre te na société. Po bato ba mal éduqué ni bazu su ba tondi ci société. C'est là où ça fait problème. Si ko muta bongo aza mal éduqué bongo ba na famille na bango ya na bango ba respecter tone la ke lamba ya tande lamba le kazo la tia kei ya ko molela libosa nini ba ye ba swani ba bundi muta bongo on faut soutenir gas devinette ke botika adversaire na bino belle vie bokomi ko s'attaquer na toi na adversaire te azara adversaire na bino te belle vie adversaire na biso te oh mais bitumbe za entre bino te ezala entre biso te famille bango nde ba lukara bazala eza de partout ba yebi on te ezala bongo to mona neti mutu moko aza na se par rapport na atakaka yo po bo répondaka po ya kanisa ke boza ndenge moko eza ya problème psychologique il faut baluka nini baluka médecin ba cook famille bota vita na imana te vita na imana te
toi bon te vite na imana bango ba okende on compare les histoires so ta na ba comparer biloko la même espèce so ta di comparaison ba ebisa ta définition on va comparer biloko la même espèce même genre olingo bisa que maman na Bellevue ba da ndenge mote na so ko sala bino il y a une émission Tribune de gloire et banda to bono ça la différence artistique entre mams na bato mosusu boya aka na bato mams wa tele maka wana bino boya aka na bato lelo to ko sala par exemple la différence entre mams na mutu boy na boloba en émission na ko na bisa ko ce n'est pas le fait d'être mukolo na ya âge ndo leki na a mams sa leki bate belé na a yebi chacun de nous sait ça dans son cœur mais tellement qu'on va am tema mabe za bongo Bellevue pas yebi ke ya za concurrent mams surtout na musala concurrent na ete na ebisa ngo mille une fois que Bellevue nga na yebi makambo lela pona ko lela pena wana sala honte to mutazana côté na joueur makasi quand même il faut za na côté na joueur makasi na côté au sala rapé nyonso il faut za la artiste za bongo il faut za polyvalente il faut za polyvalent qui ne sait pas qu'un artiste doit être polyvalent parce que tu dis ça que luka musala pas fuera pas fali pas nani il faut yemba fobina yo suki kana ko yo bina ka oyemba comme danser il y a des artistes on évoluer tout ça sur artiste aux andam babina kaka eh waze ko kuta yeko la ko bina tande to tawaze ke kangama ayeko la ko bina oyeba yeko la ko pwani chorégraphie kaka waze ko bela yeko la pena o senti di croquette yo boya mais là c'est ko contredire moi que pour mutazana na spécialité yo ka na spécialité na yo mais faut s'adapter parce que tu viens d'être mams côté ko za chocho pena wana cop na yo mais so yeba ba film asala depuis abanda et les gars d'aba 200 et les gars d'aba 200 asala nyonso allez-y vérifier asala femme sérieuse na kati libala non to lobite ke kokoka ko sala asala loyenge asala nyonso parce que artiste azala bongo mais yo ko za artiste te so ba pesa ta mutu mbote nini mama mais pourquoi balela te alela bien pona ko lela penda wana c'est sans débat so ka yena matanga na bino ya faut sepela po boko lela boko kanisa pe ande ko na bino mais je te dis nazo reconnaître siko yo zo boya na binde ko na biso pona ko lela wana pena c'est 100% c'est sans débat alela ka kitoko ya degré mo otika la ondimate wana penza ya fana o lela ka so ba lelisa ko lelisa blessing akosate o ya Nigeria ye pena ko lelisa o pena to chesko blessing qualité des plus ko lela makasi comment te blessing abunga pemba mo o mo la kesu alela to et peut estomac longola na 7 voilà asu apeka na so 4 5 films ici là pour ko lela tu vois on le la on sauté quand même mata yo moko mutana spécialité na MK akasi yo zaka tabat ba lela ba benga to bi spécialité mams mais so tsepe na ndenge mususa o jouer pe te a jouer kaka na nyonso a jouer kaka et puis ba yebi yo moko pese combo vite tant benga mutu Beckham ya fele alors c'est par rapport à ça au beta ngo bien bon voilà. Merci d'avoir abonné tout. Il y a MK quand télévisé puis na ça s'attend officiel on continue. Mais dans l'ensemble les artistes c'est bazana derrière Delta Force, bazana parmi grands artistes ça sambo na biso. Tu as été côté biso mais tout le monde pena mouvement ça te côté ba comme so comme des mois coup fililo demain ou après demain tout le monde a organisé bandi ba réunion tout ça là mais jusque là rien silence et que ça na ngambo Delta Force d'après analyse MK yo dans la lettre. Bana bimisa nde ba mitama beseke. Po bango faut battre bana o Delta Force abimisa na théâtre bango faut batcha moto bango faut bazala na chaque pourquoi bango faut ba pesa batu posa ko ya so mo ba ozala ka ozo comprendre mais bino bo ozala zala te bo sani bo reconnaître bien fait na été mais Cardoza ça qui on te kozala une fois c'est une chose mais ko zoa le devant pour organiser ma cam il faut battre les maths il faut battre les ma ba kota mais na mona ki papa oxygène azaki na morgue peut-être que organiser vous a quand même moins bien mais sinon ce qui est sérieux bana abimisa nde ba mi force ya matanga wana basa ça ba bâche basa merci papa basa bango nyonso na faut ba telema bana na inde faut ba telema basa la ba groupe basa yango nde pesa ka moto moni ma mna ninga ya gabi ero ya gabi mbe sentir donc bana na ba telema est-ce que tout le monde a présence pe mam si na matanga parce que mam programme na moi to boîte pesa ba tezala te po ba ya avant ba ya ça mabe mam ça ya le roi aza le roi phénomène yake na yo bien ke na ye phénomène abimaka si mbula tuku mitano ake na ye arc-en-ciel donc ya bimaka
apa leki po soka apesi programme soka apesi nini yo ebika nde ezalaka mokili yango bandeko baolela babi mam salinga koassiste bona ata na baproblème te mam sa assistaka bato mais tomonaka te quand même te ayalinga nde tv te soki assiste soki oye nango na tv abaya aya su te omonaka bato nayeba papa alema bana aloba ngo baassista ye ya na bato ebele baassistaka na ye to yamba tetila kutu moto ayamba ye ngai natunaki abi mam saida ye fort abi mam saida ye fort akobebana na mam jamais mais asalaka place moko boye soki atiki mosala osuka ndenge mpo mosala na ye esungaka ye pa vivre ozo comprendre ba ebele bato ebele batémoignaka yango mais akokabola mokili mobimba te ça n'a pas de sens akokabola mokili mobimba te il faut savoir une chose na banda oloba ngo awa bato ebele bayaka na système ya tumba mbongo lokumu emata ebomaka soki na vie wana okufa sunga ndenge okokeli kolakisa bato te mpo olingi olakisa bato ke yo oleki bato nyonso na bien à un certain moment tu vas te fatiguer okokosala yango te mam sasala makambo bien et puis alingaka mingi kolakisa bato kopéché donc zala autonome quand tu es autonome ça te permet de vivre mais ntango na bamam salingaka kolakisa bato mingi plus kopéché eza na mambo ezolobama na bainternet surtout mambo akotyaka bato na bafilme tomoni mpe bandeko ebele babundelaka na komba mams bakotia bango mpe na bafilme neti nani non pour ne pas totanga bakombo oyebi bato mosusu nayebi te nga bato nyonso babundela mams batiaka bango na film est-ce oza sûr bandeko na okotanga bakombo na bango te oyo kotanga bakombo yango nayebi bango te oyebi quand même te nayebi te oyo nga nayebi oyo babundelaka mams bazalaka na film bazalaka pene na film oyo otangi te wana nga moye nayeba bango te so oyebisi nga na koexplike yo peut-être finga tosala pas tona bafamille te ngai naloba yango chaque jour kofinga na d'accord nango te tosala banalyse na biso kitoko mais je ne peux pas dire à tout le monde d'être comme moi ou d'être comme tel te moto amoni ke aza bien azonager azovivre bien na makambo osala même bible elobi oyo osala malamu akontinue osala malamu oyo asala mabe asala nini akontinue osala mabe na suka nde bakokata bango nyonso baoyeba bakabola livre kote oyo nini kote oyo mpona bayeba kosalela mambo malamu baoba okende na moto bakozika baoba okende na nini bakokende donc je sais pas moto afongoli chaîne na ye ana baintention ayeli na kosala mosala na moi je suis qui pour lui dire de ne pas le faire ou de faire je suis personne mais soki naa na conseil à opesa ça ne m'empêcherait pas de donner un conseil en général mais moi je ne cible personne très bien voilà MK toki déjà vers la fin mais est-ce que tokoba mpe ndeti ndeko davina oloba est-ce biso manqué est-ce biso manqué kozanga mam c'est un problème naloba yango la fois passé nani il faut omoni lobi mutu moko mokolo moko abeta ayebisa ye apesa nga conseil moko ayebisi nga mira il faut savoir lire les temps les périodes et les époques na vie na ntango ozali na 20 ans ozala la même chose te soki okomi na 30 ans soki olongwe 30 ans okomi na 40 ans ozala la même chose te ntango ozali nango na 30 ans soki okomi na 60 ans makambo bele osala na 40 ans okosala yango te na 60 ans alors yeba kosaisir baépoque soki époque soki eloko moko événement moko eye opportunité moko eye liboso na soki osaisir yango te lekani ata osiliki nde mosu eya su te ekomi sikoyo makambo ya nzambe soki azongiselo susu sikoyo david anga na perte de vitesse ntango aotala bamichu banini esalaka bango mais bazalaka presque génération moko na bango michu nani baza yaka na 40 so 41 michu wana soki auti kokisa soki 30 so 29 baza génération yo mpe susasa 40 oui david ye moko moto apesa biso age na ye apesa ngo na tv eza wana o mama na ngai ntango moto ayaki na 38 ans ya 2 ans passé lelo azala age na ye 40 ans alors bosikoyo biso tokoseli parti alexis na baleki na ye ezali ntango akendaki paris napesa age na ye je crois 38 ou 39 ans akomeli sikoyo abeta sikoyo calcule wana sikoyo na baage wana bamamisa bazala ndeni mpo mamisa kobota davida te mais même ça au-delà de 40 oui mamisa au-delà de 40 okay. mais yebisanga songo yo oza na 40 ans to 41 na ngai na 47 ans naboti yo na 7 ans nabotaki yo toya na leki ozo comprendre toya na leki mais sikoyo likambo ya respect etalaka éducation ya famille nde problème ntango sikoyo ata bamichu esali nzambe so nasesisaka opportunité ntango mama msaya kotala ngai na mokolo matanga mama na biso so nazalaka mwa patiente mbele mosu nalie bafruit nango lelo mais elo ekosa bango ezala liste akinga kati kikangi yu liste akinga kati nde mte boma bango nde boma bango ebebiseli bato ebele bacarrière basala ndeni bakoma baflatteur okay. bakomaki baflatteur baonéglige bato mosusu croyant que liste akinga kati etikala okomamaka na biki moko
mais babotana ke bic rouge ezalaki jusqu'à là bandoko na bic bleu tant bic rouge ebimé corriger nyonso lelo liste comment pas mams te liste comment pas mams te changer une stratégie OK ata toke boyeba te mais to monte mams so boka bato trop mais c'est dernier il faut boire c'est normal mais aime quand maka te et ça compétition te OK il y a compétition moni pena mams la liste pena mambango aboke ba nani pas ici ka te aroboka kaka tanya mabedi ba lekechu ba barezi ba ça problème te est-ce que tant ou lekechu tant baboka ki ba misusu baboka na lekechu te lekechu a discuter ki on a mutana tourner na ligne de liquide tourne na hôtel ko ka baboka mais c'est pour ça non quand même bon so que comme une compétition des bien te mais so que ezala eloko mam sa lingo sala ngo parce que lingi ponga linga biloko za spontané bo lingo fait ça spontané OK ezala goût ça spontané o ba luka ba forcer ya bo lingo te ça parce que ngana sengi o sala ngo mais apparemment mam ça commence à avoir des défis qui Alex Sabato non Alex Sabato te il faut savoir une chose en fait comment ça on dit déjà est-ce qu'il y a polémique à lobisa mokili te comme on a ya liboso pene zoki eza mpona kolobisa mokili te motu so alinga remercier bato bazalaka na il faut remercier bango même soki bazalaka na ye na ndenge bino bokokatisaka eza bien te wana eyaka bien ça a servi à quelque chose des fois le malheur est bon d'accord babi mwana no akikizengi ya zoba ya zala na ye azaka mwana po importance no koyeba ngo mokolo moko donc soki alinga remercier bato na ye otiaki mpe na cage te ana aquarium na bino te alibre ya kosala makambo ndenge ye akaniseli na ntango ye akanisi ntango nango yango ekoki il fallait vanda nani tango na bandolo ba boka pe binote ba lobela binote ce que ba boke comme on est non finalement voilà c'est ça merci na ba abonné tout est officiel MK Yokan télévision tout le monde pratiquement à la fin merci Nabino beaucoup considérer vraiment que s'abonner massivement ça donne une façon de soutenir biso très bien les arabes liker beau commenter beau partager il y a un dépena il y a important merci Nabino bato tout beau soutenir mon sang na biso et mon ami pena ke bolinga musala ngo ikende liboso MK est-ce qu'il y a un message je repose na Davina et puis na ba fan nao te David a un message repose na ba message ndini ya ke gande nga OK to panza apanza na ka bon mais bon c'est pas dans le kambango bon to c'est pas non pas pétitionner mais ya ke kaka baba so pousse pion faut pousse pena bien ça un comité oyeba neni ko ici irene ya échec et mat OK a pousse pena pion bien pour to leli na carrière ya ninga likolo apusa pena ya apusa pena on a besoin voilà ba message pour toi kabona nous si pas dédicace message ezaka que batu bata la film loyauté ya mwana ezali boza la loyal na vie c'est très important et puis avoir la patience c'est vraiment important ya on te sala rapenda force ya makamunyo so ça na mokili et likolo nango na pesi la mams de trio Marlène Nteku na pesi ombote yemna paps de trio oyo babenga bongo Bonnet papa Bonnet ta comme on Nteka na pesi couple wana normalement on a le meilleur couple de tout le temps parce que si on veut dire le meilleur couple de l'année année ici là couple ya oza renouveler te ba renouveler te on fait ça tout le temps mingi bongo maman Florence et Bouma merci beaucoup Doda Dakaza président à tous les Abakouk président Yoshua bon anniversaire à toi merci pour Nanyonso merci na maman Kati Kanika pour les conseils de tout le jour merci énormément merci na Y Abakouk na Marc Bikim du chacha la maman na pesi bido merci mingi SB forever na pesi opé mbote sika wa pozali maman Alice Landi na pesi mbote na pesi maman Florence mbote maman Françoise na pesi mbote awa Flo de moi na pesi mbote pesi langa mingi nde maman Manaï na mbote esika bazali bozonga susu ebele bozala ebele nazo l'excellent bino publicité déjà bomoni on est bandeli na opesa bino suna suka awa bozwa publicité na motema moko bozwa rendez-vous to pesa bino na frère Emmanuel Musongo na Paris bobongama vraiment le producteur Magloire oyo papa pasteur Magloire wa yebi ko organiser yango na roya lisusu pona kolobela ngo lisusu bien mais bozwa déjà date wana bobomba yango pona bana Paris nyoso bana baba coupe nyoso sika wapi boza na Paris bozanga te na concert wana merci na maman Eunice d'avoir posté ce message pour basala qui la concert le même jour mais maman Eunice ndenga mwana nzambe a retiré pour aya kosala sima donc nangaki pe MK na pesa merci na Babakouk to na sali chaîne nanga en fait na moni so muta s'abonner azo commande na que ça s'attend je suis à Babakouk na s'abonner en tout cas merci na na bolingo bolati vers ngai d'accord merci vraiment Babakouk bazala bana malamu bazala bien wana bango bien bazano bien ozana bango lokwa Davina ba olaxo ki Davinette na bango ka ndenge ezalaka donc je crois que je vais m'arrêter par là ba misi c'est trop bon à au fur et à mesure voilà rendez-vous au prochain numéro au revoir bye Alléluia.
méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au Théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui mérite notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au Théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris, je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code qui vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Nakobila se yo masia atapa se koyela ngai